victime au bimba ba madrum suma drum na pese mbote na pese ambassade bourgeois mbote ba ça déjà on a ba na répétition ba zo préparer pour na le 25 le 13 jour J-12 jour J-12 mutunyo so ça besoin libanga ya bien libanga ya rena maduma za wana so la kana maduma po maduma ninga za ya on to zoloba maduma pesa laka maduma pesa drumer mais ya ko pesa kuna ba bwa kilo libanga ya bien po mo za na zolo azolanda libanga na ye ozo comprendre donc Dubaï a ça on a peine aimé Dubaï première fois à Kende Poto donc on na stade ya rena so za besoin libanga ya propre azawana et puis atelier pas na chef na biso aboka kitoko puis jino lia kazawana pour on ça ba céder que tikala histoire on va bananda ko tala boye masala riche samba lokolo boko na ka Canada au tala bon moi peut-être que oui ambassade bourgeois boka ya libanga etikali na bima na rena et comme il faut bima na rena arena ko disquette arena disque faut bima na rena bango baza on a déjà de ambassade bourgeois aza nata aza Macron et Mani Aza ba chanteur tout bazambalo to memi groupe nyonso ba kenda 54 te ba leka 54 non facilité bon bato ba oningisa mikolo bazo ya lisusu mais comme ça moto ça donc appeliste ba journaliste ba chaki matis ko tozo baté journaliste qui ngani est-ce que journaliste a pesa qui passeport ba senga ko be ba senga ba journaliste ba passeport ba journaliste ba côté des ambassades ba côté des ambassades ma pro pepele ba ça répondre qui bango ba journaliste bazo ya ba journaliste Congo siko ba oya déjà très simple nga proza kuna yeda musala kuna sa kitoko na pesi mbote na gilenga sebe ya Clarisse Muyembi ya gile garçon fashion garçon slim garçon bien en tout cas elo on senga tango banako be pona ba combattant au monde ba combattant ba frère na biso ba sœur na so ba pesa no janvier mbote na pesa ki pe mbote janvier mbote na ba biso surtout na ba tout ozo to sera toujours na ba o ba sera fidèle na biso ko banana sœur na biso Clarisse Muyembi ya gilenga ntebe na bo santé sœur nanga Karine Wena Eric Wena na maman nabiso Ida Wena yetu na peso bambote ya Oli Mouchet Code Mboka sans oublier Venabiso ya Katué bit ya Jimmy Bela au patron bon patron mutaliki azate motema ya mama Feza moi ça pembe place ça na peso mbote to zakaka voilà kaka OK ça va vite l'autre na kikole ndenge komi Matia longe ba wane Jimmy Bela longe ba resil ba appartement monsieur sili calamité inauguration nano ba inaugurer ngote Bela au patron ya mama Feza voilà affaire ba combattant na concert ya Fally Ipupa le 25 novembre donc ba combattant ba siliki bazana kanda balobi concert et ko beta maté ba ko négocier té balobi concert ya Fally et ko beta maté Fally amata akita balobi ko beta maté vienzora na tikelo no micro to sola po to ko mona ndeti bokom na risque pour na concert à le 25 akobeta na on ngalo babaza bande ko na biso babunda komba kitoko en tout cas chaque chose à son temps babunda komba kitoko preso balingaka alongwa na yeba tiko kosa biso preso o balingaka alongwa mais bazaka na kanda ni muninga ba kombata mutaza pouvoir abayeba yaba sangana bo basaka wana ko bo basaka na ba aventure e komi ki mutema mabe preso balobaka longwa bango balongola ba kombata balongola bango ba kombata bazwa pouvoir o aza pouvoir wala za mama na kombata ka ba combattant nyoso moni wana président Fati bango ndio pesa président Fati pouvoir biso kutu awate auta Belgique ya asa combattant mama na combattant président Fati ya somo wala président Fati on sala combat yebo ketu premier azana mobutu pire pesa mobutu partout akana nanda kuna iba kena bagwado basola na ya solo pale na bakomina ki boketu mobuta somele banda kuna mbanda kana bagwatulite na bakichasa solo vraiment yeko tumtalia mbonga gouvernement ya mobutu yango na katilelo mobutu chilo azaka a regretter loka musique simba te aka loka bundisa biso mbalo bato
balingi susu l'étranger total na janvier na France 24 to 24 pour total France 24 total la guerre ya Israël na Gaza mamo ele kakuna pour total Ukraine na ba Russie total bango de ba na guerre biso ba koma biso guerre te Kagame moyibi aka na yina ba soda ba yibi ba ke poso ke na beni ero ba kota motel ba oteka ba kota motel ba bota ba olia ba ngala kenda beni na kofi biso kenda ba Bukavu na mopa oui ngala kenda ba kenda raté vous comprenez et ça la kaka lem sous est-ce que Mikolo zo ka ba coach sous Mikolo ba kota te président Fati très fort ministre intérieur Japé Bemba au koto yiba boketu ko dunenga zawana yefa kene na ambassade ya Belgique na ambassade ya Rwanda na Belgique umana mafuka na kifali ya lokuta wana place bakoko na soba la te bakoko mindele ba Rwanda na Belgique OK ukami pa na ambassade ya Belgique Kagame yo okufa moyibi ya Kagame ozo kotaka na Congo ozo yiba ka ba mineri fallait na parlement te aza politicien te aza na liloba kotia na mboko oyo te fallait sala oyo akoki kosala sala fondation apesaka bado ya dazo boketu na bakombatana batinda ata mungwa na beni te na ya boketu asoma bamituka ya ba $100 tomona te tozo baboketu basomele mituka ba 100 soka zaka mutabie fa lo bake 100,000 Laurent Sokoko zo pesa ngatina na beni asala ngotene ba dili kinwani basala badili kinwani bapesa ba $100 na babeni yo yebi kana ngoloba noti boketo za ni na fondation na mbanda ko isunga bato ekenda ba na mbanda on ça concert moko on a dit mutazo beta historique et ça la meilleur concert na biso na RDC et puis fête en Afrique boato CP là mo commencer bo fallait live pour faire les autres dribbles na champ fallait bien que tout le monde a mon na champ tout le monde a mon room ce qu'on a champ pour faire les grands dribbleurs na champ ay manzi mona non beaucoup banzi mo ka disqualifié o imbe ba so ba chansi mayasi beaucoup ka ba kit complet beaucoup ka ba de la rete parce qu'on peut na live Élysée Zafoui là ya Élysée Zafoui là beaucoup ka ba ntsembolo ba ka ba tie ba mama na obima ba oyem Tala, d'accord, Kota. D'accord, maman, oui, ça va. Mais on choisit la femme, maman. Hein? Cyprien Diolo, la femme, la madame. Diolo. Bouyato sepela. Mutabangisa mutute. Mutabeta mutu. Azate ba kombata ba kabwana. C'est 100%. Batikali 1%. Oba sa ba makamwana ba koyana bangote. Bakoyana bangote po okopusa na wapi? O makwa sa mibe kwa sa ki vendredi na mboka na bango. Mboka ba posaka ni bazongisi yo. Ya vous ma display en couleur I love you ya la propre ya bogar to kutana ovaré na kalamingi te wana Yolande Kongoni comme ma sœur chérie maître Kori Makengo peinture maître Kori Samba ya to kozana ren je pas maman mi alors que tika na zando maman mi Christine ya que tika na zando simbele sac tant to ya ju o mulika savon na biso kaka le coq o mona ju linuka aoni kambisi po mbisi ma propre na njungu e bi sali azu pambisa kanyi pambisi pena bonganza boye azu linuka chelo ka tonika anjoto po salite na ba mwindu ne ba sango na motalaka elongwa nazwa mingi na ebi kamera timbole pa mama mi ya a respecter na no famille oyo ya Koffi Olomide mama mabotaka Koffi Olomide te mama mi aboti bana ebele na bana bandeko na ye ba bana na ye ba yukaka ba kokolo ke betuzo ya bimisi ke mama mi alala na eza respecter mama esaninga pasi mama mi akota na miniature atikalo za na musicien te atikalo kota makamuna biso ya muziki te na vanda na mama na sepela ki na ngote et puis ne beli fali pupa a sepe na mamukamenya chimbola salite na zo biso vérité nga so na falite nga fait suka na bonjour falaza na temps tinda ngai te ni na vandi na jamais fali ayebi ngote fallait genre 300,000 appels ba message WhatsApp ne soko so comment qui soko c'est les qui autant comme susu vous comprenez fallait tangisaka même sur maman na cimetière
L'intimité qu'on fasse, c'est plus On se comprend. Donc tout le barat tous les deux. Idoka oya kofi mama lobe pona mama afali nde bazana batangisaka mai na bango balelaka place bazali eza respecte eloko wana bataka tete bakwaka bakundelaka basalelaka mutu ya biso na Congo to ba pauvre mais bibé so pour nanda kuti jamais non na monate et bembe mon côté famille ta ba pauvre ndenge ni et pona nda kuti to kunda na simanda kuti ato zangi famille kaka to kunda na ki pauvre na biso luka ba contribuer ka eza bien te na kaya quartier la tempe bo sepela telelo camionnette mbola asala mabe camionnette mbola asali oyo l'équipe na maman oyo makamsu to lobaka bino bo sunga bisote ba journaliste non je te dis la vérité non surtout yo pe Martin attention nalobi eloko mususu pe vade kokepe kolongola ngo l'esprit est bien pour ne rester pas maman pour ne rester pas njoto ya mwasi donc fadi muta tunaki camionnette mbola tunaki bongo ya balongo camionnette ça qui na makamuna ye nde na mone mission camionnette ba ne makamuna ye makombo na ye on se comprend et le ngana sécurité vadi ko ka tango te pour ne rester pas maman soki na kanisi maman na bika ba maman eloko mo yelinga tant que tu as un bête à l'hôpital, il y a l'hôpital. Tant que tu as un maman poussé, kaka ponga na bima, il y a un respect na ba maman. Oza moi cité, oza mobali, tu n'as pas kemba mwana. Il y a au moins ni ekosa. Au moins ni o de kemba so simnya makasi olela. Okosa. Au moins ni mwana. Ayaka na force nzambe te biso to kembaka. Ya to kembaka pena ponga pana bi jour ngo pana botaka le 9 juin on a na 95 na bosa na raté et ça rappelle c'est anniversaire le 22 juin nabi le 22 juin pardon le 22 juin 95 on a botaka wana pe on sentir pena to kembaka ne ça rappelle c'est là on allait pas toi mona mona so bima docteur so ba no maman poussé et ça maman poussé yo bima docteur maman poussé guma mutu maman poussé il bon va faire tina cette no maman poussé ya to kembaka docteur atalaka na se et docteur azaka na se ya ça la ya docteur ne sera docteur de tezwa mais ça maman qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana to vanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Tuba qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé les qui s'y passe, qui m'a tout sur la piste. La semaine qui soit timide, la quartier va au jour du débat. Chef, la bande comme moi si. Chef, ici. Maman est beaucoup ça. Oh, le bureau de son mari là, on le voit qui s'en a. Papa,
laboratoire mais missile et c'est une solution solution ignorant c'est un séminaliste suppositoire séminaliste combiné on a hémorroïde voilà on désestimé et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basse et qu'on aide ma casse mais borex c'est aussi ce traitement tout il y a hémorroïde mais si on commande pas pour la on a un jour d'habitude papa ce qui nous on mesurait ma centimètre avant de ne pas pour là pour nous connaître ça on mesurait le sous on commande des box toujours champion on comprend pas question nationale question on consomme c'est comme si c'était la Congo quand on a laboratoire mais il y a missile et puis et ça la mis dans c'était à Congo dans c'était quelqu'un à Congo bah c'était mon soutien il y a Congo ndé maman n'a pas su il pas Congo si voilà la Borès mobile nanga ça il a Borès so on a Borès ok mais mobile nanga tout les hommes à on peut la piste de présenter yo et ça la vie là-bas pharmacien congolais docteur Pitou Tondele yémi ça mbote na biso bandeko ngai docteur Pitou Tondele dans un pharmacien d'information, dans une formation à l'université de Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis la salle de master, na niveau ya l'université Mariam Wabi, et na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans un œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou est laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de la maison de Congo. Qui c'est nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir masuka yaya mama poussé ndeba poussa baya uli Michel Kodamboka ndeba poussa ba Jimmy Belao camionnette a respecté pour ngaki sinjora na ko encourager été na ko côté la été mais ça la parquet OK prison makala mama mi akozonga na miniature té mais bakangi ça la parquet batu OK prison makala oyo tozonga batu etali makamune tani ngaite mais bino 2 points bakanga 3 dossiers on est 2 points ata fali à c'est pas été ba propos na yaki wana lité ya kanda mutalobi wana lité ya kanda pona ngai soki ayaki akumisa reine ta fali ça mama danser faut kumisa fali abeta 3 reines za ata na monde ata Michael Jackson na sala ngote oya soko ke prison za makamuna ye alobi bêtise ya mabe amutu na biso ozo comprendre mais oba sakanaka et puis maman mi aza vivante susute ya za ko pema donc ngana ekolona na ba na place ya ba maman yé na zani na quartier la terre maman mi saka biso libota a pitole bloka maman mi akaba pesa mbongo transport exacte maman lia maman sala boye ya so mutu akata ndako na pesa ko mai senga emelsi njima yé le ko zonga koma maman mi te ba kokolo na ye ba kokone ba kake meme na biso alala kana pepe na biso moko papa ils ont respecté la télévision na beaucoup concours jango te ko loba ke vie Johnny nazolo ba ke musicien ki ngani wala be Johnny ko kosi wala be muta sécurité akos alinga créer ka ba vie bouboule vie pour vite vie pour mon vie ça comment fait bien mon le ka TV vient le ka TV même sous mission moko vient moi non micro te pour vient na lo barate vient na lo barate non micro te ba micro boya lo baloba mais elle est lo baloba ama il est trop viana mais même sous micro na bino bon maki na ba vitesse pour micro yo na tirki boy nani yewana tanga fingara mama mi ko na biso mtalika chéri zozo mtaba pesa ba témoignage ya mama binga idi ba mama na pani ngala ba ndoki na ko na biso ma germaine so ba lambi biloko ya muziki 100 kg ngam na ndoki na ba soso na bango to ndoki na kanda kanda pa mama di sanvimba na bi mama mi très bien mama na pa yebi mama ko botanga neti ngai na ko de ka jamais na TV na ki manquer mama mi po na yebi ke sa ba mama ba na bengi koko na bengi bina koko lo ka ba koko jamais to ko selo ka bo donc to longa na biso makanisi oyo ezala ngo bubuli yondela te bubuli
Mulu de la vie na biso. Au monde to le kara awa nde biso Martin to bengi yo awa. Mutati ndi biso te biso to bengi yo. Les ala on fali pour patati. Au monde biso nde to yara a biso protéger akaba Eva fali. To le belaka nde to ya to le bela reina. To le la musique fali o azo sala. Biso so mona biso na vinzo katoliki to so finga. O kofi bo te. Biso to yé to le baka ke fali ale ki kofi. Nandeni na musique to baka fali ale ki kofi na musique pour le moment. Au monde kofi libo so bande ko le kapé batu. Pour lelo so to mona bersi wana mutabeta mutalbosi zara kofi. Afungola nzela yonto mona ba jibe ba beta ba wira ba beta. Siko tour comité ya fali. Fali arena yango wana mutazo beta o azo fungola lonzela ke ba musicien congolais o arozala makasi. Ko beta arena to Jimmy Bela au patron yebi. Ozo mona biso to ko ya te pona ben sanité to finga ka bato. Biso sala rende comparaison ya musique. Biso to kota na ba famille te biso musique. Biso songo kangisa biso lokwa to kike comme na biso pesa na liste. Ngana tinga na habité so to ba kombo comme na liste ba te belé ba mo ni naza na otambo ngana za libre na obanga na ngati pona luka ba kanga tout te ngana ngara mutu te ngana sala critique ya musique. Net pour le moment so boke funda ngapona beke fallait aller ki kofi naza na ngozi. Poto zo mona makamfanda zo sala. Makamu kofi asala fallait ça sala yango. Mais makam fallait zo sala ko for sala ngoti ti lelo. Voilà, merci Vienzora. Alors, Pasteur Liti Akanda, Alobi Timberline, Nayo et Kotamai. Aïba Olia Bino 2 points na quartier latin, Bakangisa Manike, Bakangisi sous camion Mbola. Donc, Pasteur Liti Akanda, Timberline, no, et Kotamai. Internet, Bosova Vinae, tout a fallu pour pas courage. Oh mon bali. Au bout de madame Moloni, arena de assez bon. Next niveau fallait qu'on l'attaque tout. Directeur sur Edi Badiata, non le bac. Na match. So abise abima batoka azoye manzembo aoye batoye batazo uta wapi azobima wapi akoma pena sam na sena bangwana ko bima boye atukeza spectacle mokezana incroyable. Maman a raté maman la RDC à Paris RDC à Paris d'après Congo à Paris surtout c'est ça kaka musique baba congolais tout c'est ça mindele tout c'est ça africain tout ça kaka musique voilà bambote na batu pour na temps pour les jeux au Qatar ouais en tout cas ndeka na bigi basket mon konja de continent mon ami na leki naye Shango Kafuchi nazana besoin ya doudoune Nzora na Paris. Bon garçon d'aba doudoune. Il y a moi 4X il y a Louis Vuitton. Clarisse Mouye mi moi doudoune il y a Louis Vuitton et ça vient Nzora bien. Kala obinga na kena poto na wata oui. Mais na tambola tena mona ba Champs-Élysées te. Ah. Mais na kota boutique te. Okenda poto na. Naza besoin na mona Balenciaga na kota Balenciaga. Na ta pena doudoune ya Balenciaga. Ata masuko na poto to sepela. En tout cas Shango Kafuchi si vêtements de c'est bon. En tout cas, et le canon loba fali wa mobali. Voilà. Kobeta place ya bongo. Kobeta place stade. Ezaka ba stade. Ba stade ko? Ou ba raté? Eza stade. Eza ba stade. Alors beta 3 stades na mokili ezala te. Congo. Fierté. Bokitu ya to nyoma. Sundelo ya kato sundama. Yo bengi boketu na yu arena. Oyende to soko, oyende to sundama. Ok, tu as vu concert Robert Amaté le 25 novembre. Le côté, yasa mu konza France était. Mais yasa combattant zo bundela mboka. Omoni, te so ngo bunda mboka yaka awa. Ba combattant malamba obunda. Ba combattant malamba songa yaka ana mboka ba bunda na libande salate. Et c'est mais ça non peut c'est kaka. Le 25 novembre, you arena on est événement. Un message je peux. Yaka to sundama. Yaka ndeto pour fallait nyambonda. Fallait muta bonyomba. On a il faut mettre bonyombo ketu. Boketu ko beta na arena. Pas lever les rideaux. Aya na ne beta pa na arena nde ezala bien ça les bien ça pe kitoke zongsa e. Et bimisa ebe. Atika buso bazo salate. Merci Bambote.
pour Mbango. Ouais, na petit Jordan Français ka super play ya Willy Mouchid Code ya Mboka maman Brazil Bokomba maman Sosalia ça toujours na ba circonstances nyonso ba tuto bongo contacter biso to na ba posta ba dudu plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 chez chambre appellation bien contrôlée wana via kati c'est truc que panda garçon plein allemand ba tuto bolinga rabiso moi ba pelle ça la moi bien il y a Jimmy Bella ou patron commandant Poupou non le baka ba warrior tout bolinganga naza besoin ba dudun quoi il y a 4x miné ne pena bien vraiment donc confirmer pendant que aucun des poteaux aux en concert à U Arena non banga soute na moda kenake donc aucun des poteaux kenake déjà otika la soute kenake déjà na liboso ba gino bokoti pas fali ouais retard bokotika là ya na ka retard pour confirmer biso que concert à U Arena Venzora aucun des poteaux waza mwana fali donc confirmer biso que aucun poteau waza nde kwa fali donc aucun des poteaux omona na arena na ba waronde ba telemi ba waronde ba telemi ba binga na kotikala ta donc yo pas na liste OK pepoto ngali sala bango tenga na za tenga na OK makambulo déjà normal OK na OK ndi Venzora to mono sous concert kena yote teno kena tuka nazo kende poto hiver wana sala moi bien na pesi ba wari tumbote bozala bien zelo ne aéroport zaba kono masala mo pardon wa téléphone si masala garçon sir Fabrice Zingondo garçon sir yo yebi et puis joyeux anniversaire na Igo Kalete wa motema Karine Wena joyeux anniversaire joyeux anniversaire Igo Kalete joyeux anniversaire na pesi mbote na ma petite sœur chérie Afsa Machida Kapuluta La Prada Chirki aye molati sina bona nena Noël boko taka na page ni womona molata kitoko na bona nena Noël oyo en tout cas bana Paris bana poto base la ondenge ni aéroport donc en tout cas ni makamboza ngavi na caméra donc ba mona kana kiti wana en tout cas bazala na eza bien ba yambanga ba yambanga liboso po liboso ba yebaka te na like diba même balo pa ba mona po ba wario baza à l'attaque ba oya njora na bango confirmer ba penda concert à U Arena au Zalana na France ba yamba ondo kitane wana za na Paris ba wario ne ba destiné na zo ya ngai ba tout ba wario voilà merci tokomi na suka Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée tu auras parti puté privé à Mutute to sara musala poto sunga ba artiste émission ya République démocratique du Congo yango moni ba yamba nga très bien tana pa ba janvier ba vienzora ba tubele na yamba ba tu pona sa musala nga ndenge esengeli likambo na moto te maboko pembe pas ma klaxona quoi mon lien faut me 10 ans dans les gazettes fallait Dina Kwiti. Babe en Dina Kwiti, Kwiti na Kwiti. Exact. Bon mais zate. Bon mais zate. Il y a la popo, il y a la baille. Nga mon ba clip bien ba sali, ba chanson bien ba beti, ba clip kitoko ba chanson bien. Zate, album zate. Ba clip bien ba nzembo bien. Nga na yo kezo yo kana album bimezaka histoire. Il y a Patrick Beckham. Patrick Beckham na ba radio na automatique na taxi na janvier. Toka kié, tozoke na ba bar. Patrick Beckham vraiment Pichubaz en tout cas Patrick Beckham Nzamba protégé yo Nzamba bate au chipoto ba mission na lingake makasi et non ticket na aéroport to saki pe mission Patrick Beckham na ye ba album bimi en tout cas wane zo yo kana te mais album zo yo kana na mboko yo histoire ya Patrick Beckham ye pena to matin taxi na babar partout azo ya mabe Patrick Beckham félicitations mon petit mon frère Yangandeko nalingako mingi chanson nazo sepelane l'album niana chacun a son ex préféré o aboakinga en tout cas merci na libanga Patrick Beckham Nzambe